Seigneur. Seigneur. Bonjour, bonsoir, Bandeko Bandaka, Papa FTM ya Congo Milolo, le lo vous allez dimanche le 1er janvier 2023. Pour la dimanche, vous allez émission Nabiso comme d'habitude, vous voyez, au message l'émission ya dimanche à vous. Le lo on a kangabino minité parce que na ebi que batu ba fetaki, ba musu bazongi tar na bandako, baza fatigué balali. Le autre vous allez le premier dimanche. Faites toujours continuer. Na osenga na bino ba internet na ngai na ba congolais nyo sur place bozali na pesi bino ba mbote. Bonne année na bato baza ko fêter. Mais pour na biso ba congolais, journal lelo yo zakaka mawa pour na bandeko na biso parce que guerre zakaka. Bazo boma bandeko na biso partout na Congo mobimba. Les abakota bandu nuti lelo bat bazo kufa na ba Congo central partout na Kasai na Beni na Bunaga na Tilelo ezaka occupé. Donc en tout cas congolais conscient aza ko fêter vraiment te bien si toko se privé te faut se pesa bana mo ba proche banini mais biso ba congolais oyoyo tolanda makambo ya mboka de près. Vous avez toujours mawa, toi triste. Nous sommes les Congolais, surtout en tout cas, bon courage pour l'année 2023. Sans oublier que l'année 2023, makambo ezali ebele ya koloba. Makambo ba élection nde ezali sikoyo, donc servons monter ya ba Congolais. Enrôlement bandaki, bozomona kaka ba makambo nga ba enrôlement ngo ba carte nini. Ezobima bien te to ebite soki ndenge nini. Ba diaspora pe baza kozela ba date na bango ya enrôlement na ba place oyo bakokende ko s'enrôler na date oyo bako voter na place bako voter ba makambo nyonso surtout ba diaspora nyonso surtout pe baza kozela. Soki ba diaspora ezali ba pays oyo seni aponaki. Ezali Afrique du Sud, ezali Belgique, France, Canada na États-Unis. 5 pays nde mutu bako voter. Donc pour na mukola lelo oyoyo, tozana ba information ya sûreté, toyebi ba date te enrôlement ko bandaka na ba pays wana place ba kene voter, ba kene voter yebanité pour le moment toyebi te eloko moko nini. On va planifier. Na kosenga penya bon courage à batu bandeko baza penya na ba beni kuna bandeko baza na ba kota ba este na bitumba o ezali ti siko bitumba ezali kuna na bandeko baza na bandundu en tout cas na pesi bino sou ba courage makasi. Congolais fungola misu 2023 yango fungola misu parce que mboka soki to sali erreur te to landi ba politicien na biso to ko regretter un jour mboka na biso. Donc Léon na okanga bino mingi te na osenga kaka 2023 za année moko bandeko oyoyo bazanga ki mo eloko na 2022 bakoka kozwa bao bazwaki misala te bakoka kozwa bao baza ba difficulté la famille na bango. En tout cas année oza année moko ya bonheur. Donc pour na dimanche le 1er janvier 2023 na koloba penza mingi tene na lobby ba makambo ya ko développer ezali ebele. Sans oublier to bosente bato baza na ba hôpitaux, to bosente bato yo na minute oyo ba to kufela bato ba fêter ba anniversaire na bango lelo Congo Milolo azana bino na mutema to bosene mutu moko te.
toujours na émission na biso ya dimanche à vous. Toujours il faut qu'on s'abonne, qu'on partager ba vidéo, qu'on kata yango, qu'on tina yango partout. Contact na ngai boyebi so boke na Facebook na Congo Milolo. Boke na Facebook mona ngai, boke na Instagram, boke na Messenger na Zakuna. Soki mutu baza posa otika mwa commentaire malamu ya ofinga te atiki. Donc na tiki bino botika na ba famille na bino. Bonne année na bato baza ko fêter. Bon courage na bandeko otili na minute bazo bunda pona mabe na bango. Na minute oyo bato baza na bazamba, babana, bamama, bazo kima bitumba, bazo boma. Na opesa ngo ba bon courage. Na tiki bino pona mukula lelo yo, au revoir, bon dimanche, et puis bonne année et bon courage na bandeko nyo surtout oyo baza ko bunda pona liberté ya mboka na bango. Au revoir, ciao.